moko aloti yo yo ozalaka na bandoto ndenge alotaka leka na nzoto mama akisa bayibo simbaka bakisi oza makasi na bakisi d'ailleurs kuki obwakananaka bamaladi bino bacomédien yo tokuti obetisa mwana nzambe alobaka nyonso or ya mampalata tolobaka nyonso tezaka ndenge bino na nzambe maladi eza bien te na ya papa polo ba ya papa sanzu ya papa meteo bakomba yo nekimi ya papa ata kozaki ya bouillon mobali na prière aussi si domi bengi laza e bakisi yo bosimba parce que ezaka parti bandeko balandi ayokani télévision pour comprendre qu'on a bandé émission na Roseka parce que vraiment le rire est à gogo ici et ça ya ebele na yé pas moko depuis beaucoup de temps nazaki na besoin ko koma mais na ko koma été boyebi que nzote sala ki moi ko ningana mais tellement to betara lisolo na sima ya caméra mingi libosa caméra te yango to botama ki moi ndambo mais siko to ye to si ça ba kanda nyonso ba problème ba réparation nyonso ye sala malelo. Sponsor officiel de la chaîne. Et puis Sissoko là mon général à partir de Dijon. Papa chéri aigle de Dijon n'a pas si mbote énorme na babengara content Joey. Merci énormément pour notre soutien à bino na chaîne Oyo et Yokani télévision bisoki bino bozate veut dire chaîne Oyo et fan dinase et lali. Papa Guy Matondo l'homme portable na pesi mbote mingi na elio muto bando tuna depuis tout ce temps là ye na zué na keko to pesi mbala moko mbote papa. Ouais mbote. Vous allez bien? Oui par la grâce de Dieu. Tantôt Koufi, tantôt Zobela, tantôt Sekui. Ozalara? Nazalaza mwana nzambe. Akufa ke sekwa ki après 3 jours. Oh, il pas kufa ke Sekui après 3 jours. Ndenge bato moki banda koloba dona mipesi deja kombo te me bapesi nga kombo Lazare météo Lazare ouais Lazare bana Dijon na ebi ngonda Glodia zaka na Dijon mboka na beta ka mwaturu wana bana Dijon ba ebi nga na ya pena mboka na pena bambote belé Lazare azawa ndo tozo kata mabaya ndenge ya lobi tozo réparer pour tout ça ba réparateur ya makamis to aussi ça bakanda mi bengi Lazare mais Lazare c'est quoi pas Yesu mo bwazaka moninga na yeza moninga Yesu. Non, nzamba sala biso na lilingi na elilingi na ye do so yebaka te oza yiboza Yesu mais Yesu amona mwasi azalaka te malheureusement oza mama na Yesu donc Yesu azalaka mwana mobali neti ngabwe donc mingi Yesu mwana nzambe toka ke bino bosimba bakisi bokota banda kwa nganga et tout ça là mais na kamwe que na yepa na yo obalina na prière ata kozaki ya bouillon mobalina na prière aussi si domi bengi laza mais bakisi bosimba parce que ça partie ni ezalaka bakisi wanso basaleli na docteur okende na pharmacie batekeli kinini kamokini nivakini bakisi ezalaka na bakini kaka po towana kini yango batekela biso donc c'est ça wana okimine question nanga bakisi yo bafetiche oaki nganga obokenda mpenza bazwi basokoli yo bazwi bapesi yo chance bapesi eloko moko olataka na loketo mwa moko na kingo mwana mosapi et tout ça là bayi bosimbaka bakisi boza makasi na bakisi d'ailleurs kutu bobwakananaka bamaladi bino bacomédien ceque yo tokuti obetela biso prière na ebandeli eza kokosa biso tokosala kombo yo e kombo yo ya Yesu e kombo yo e kombo yo ya Yesu we kombo yo elonga nanga kombo yo lisekwa nanga ye kombo yo yokinze mbona na ndimite banganga batapakisi bayemba ngo lelo na kishasa ekoma nango mutu awuti nganga sisi akoti église asisi ainsi de suite bazaka na bango pente mais siko yo ozaka makambo wana tozaka nango te yebisa biso nga naza mwana ya prophète naza mwana ya berger lokamba je suis naza mwana ya tambulu koke naza mwana kiziamina naza mwana bwalo muchenga naza mwana papa walesa on appelle ça bambote bele so bango azala bakisi senga naza na kisi donc nakoza na kisi eleki bakisi nyonso to parce que pa nzambe ya tout là-bas o batu nyonso balukaka ko sokola bango wana sala anga pasi yo mama mnebo tat mona mbala zo sokola po zoka succès azo bénéficier ni d'abord na maboko na ya bénéficier ni na vozo kisi ozo mona yo tata mnebo bazo sokola na ebite so ba bassin ba sokola bango ya ndenge nini ozo comprendre est-ce yo mondo yanga na ko sokola yo ozo comprendre ba yebite eloko ni bazo luka basala o mona batu musu bakendaka wana ko simba bakisi wana moni ngao yina ndakuti prier na betka yango te nazana singa loketo te yango loketo na ngango bon loketo OK et puis nazana ba câble belé te bagité kaka montre nanga
montre ka yango omoni komba montre ka na latite yango ok ça va Bulgarie naza mwana nzamba lobaka nyonso or diamant palata to lobaka nyonso to eza pana ndenge didiki nyano zwango ndenge tedi tendai maboko banki ya zwango donc nyonso ya bango eza pana biso ndenge Anderson Yimbi aza nango ndenge bega kanda zwa ba chance wana utakipa ya nzambe oloba madilu beau-frère nzambe wana fuko sambela ka ye vraiment zivwa na ye kitoko makasi po za beau-frère na bino toyebi te so mpona ndenge nini nde ozivwa na ye kitoko makasi bongo mais sinon papa météo na scène ya théâtre moi kobunga ezalaki c'est vrai que mikolo tokomo oyo connaître ozonga qu'est-ce qui a fait que moi retard wana ezalaki mwa ndambo wana operdaki contrôle ezalaki nini exactement métissa la suite de métissa c'est quoi bato basepela babina bayoka kitoko babiso tozalaki so métissa ebani totiki biloko eziki na nzungu mpona nini métissa ekenda mosika te suka na nzela epuis mpo nini scène na yo ezwi mwa kozonga nsima wana ezalaki omoni ezala kozonga nsima te biso na biso towana bachaîne ana bachaîne biso eza chaîne locale chaîne wana bachaîne locaux mpo eza ebele esuka na Kinshasa biso towana bachaîne wa minene so nazoleka monde entier ezotala ngai mosuku omoni na Kinshasa asali mwa succès pa mais soki tokende ata na bandundu ya pamba bayebi ye te soki tokende ata na maluku ya pamba bayebi ye te babiso bameteo oyo ntango nazoleka na télévision monde entier bazotala nga naza na barelation makasi ozomona balia Laurent Sokoko oyo napesaka mbote le pétrolier na Angola soki nakeno na Angola nde nakendaka na bajournaliste boye mama kozonga no awa oza na dip oyo baluba balobaka dip donc ya Laurent Sokoko le pétro blague te topesi mpe ya Laurent Sokoko mbote ndenge opesi ye boyebaki oza koseplane bakisa su mbote noko jiluka loyalo noko nayeba mbote ebele donc mama tona barelation ebele ozomona biso oyo lelo ngai ata nasali théâtre te pendant 5 ans 10 ans elongi nange etekama kombo nanga kaka météo so benga météo bungi kombo lega sans souci naza identité mibale yanga na sans souci ozo comprendre naza responsable lelo o muso mona oza succès peut-être ata braza pamba kete mais biso to banda théâtre bango baza bana babotami te parce que nga na ba théâtre na 75 na nini 75 peut-être yoka bien te na partie ni 75 à 75 1975 donc na ba théâtre nazaki na 14 ans tant naza nazolanda ba ikulutu nangai akufa que son âme repose en paix likwanga nzala nazowana ku ikulutu nanga sans souci ba ba rapé takingo joie pe kuna takinga c'est mon vieux nakenda kuna na minzoto donc nga na jouer na ba Dave Mangobo o babiki Mangobo so tu ba théâtre mi baza ba leki nange bele ba mikolo be ba sa théâtre ba zwa ta pemene opusa na yete ba koko dia nzombo ba ki mbanseke molinga ba mama impala mame wa so maboke ngalie manga na jouer na bango dona za moto na jouer na ba lion ya kala ba jimilage ba sangisi Kinshasa Brazzaville ba star ba sangisi ngwa upe ozwa chance oui ngana za mona za na kena pe shirlo yenge na jouer na ngarela ngadios na jouer na masumba sali jimilage ya Brazzaville Kinshasa tamba pour bactère na zaki deuxième acteur na ina liste alors tamba sali siko jimilage na Brazzaville si toke kuna tolongwe to zongia mbala moko za prokana masumu ba tourner bandi dona banda ba tourner na Afrique awa bamboke belé et puis en Europe na sali 14 pays mais soko tuni parcours ba mususu rien ozolanda oza na anal mobimba okoma soki lelo babeti lisolo ya carrière na ona kati ya mokili mobimba eza anal te manal anal osangisi ebele manal eza na pluriel manal anal eza na singulier donc mama nga na toza bato oyo soki olandi nga na nsima omona na bato toza na bango baba non le monsieur là et puis toza baartiste comédien oyo soki na mboka événement eza foto ozala toseka ntango beye toseka ya baétranger bani et après ntango batie bacongolais naza na kati mais omona bato ebele a bazalaki te ozolanda naki bafestival na Gabon nakenda Angola nakenda Maroc net na uti pobela sikoyo babenga na président Gilbo na DG Jean Didier Longo donc joué na Brazzaville nake pono à partir kuna naoke Maroc so na longo Maroc na ye awa nake na kosala nini ba voyage wana nyonso eko natala voyage d'amitié ezaka nini ndo kenda kosala kuna okenda yo moko okenda na équipe okenda ndenge nini okenda kosala kuna parce que mutu pa kozwa na ye azwi ni temps na ye à divers na ye ke ça ba voyage na ye les gens qui aiment voyager mais yo kenda kosala nini po bana kini ba comprendre réellement ce kenda kosala musala to kenda kosala visite moi je suis pas commerçant je suis artiste soki babenga c'est que fête moi ezana na ozwa micro na prester soki orchestre moi ezana na obeta
nakenda ntina bavillage natal ya président na biso Sassou Nguesso okese eza kuna na pose wana nazwi micro na bandolo babilo ya biso bata maboma babengaka biso babeti maboko esili nazwi kashe na nga na ye donc so nalongo Maroc nakokende Brazzaville pardon Angola epai ya Laurent Sokoko epai ya Nogo Jiroka Luyalo nazokende Angola oyo namesana kokende même na public gabonaise par exemple public gabonais oyo wana ndenge ozalaka wana omati na podium obandi réaction na bango ezalaka nini bamosusu baza so na mati bandi kolela neti siko bakomi na kolela double aolela sans souci aolela nga mpe nde nakufaki ya papa po aloba ya papa sans souci ya papa meteo bakomba yo na ekimika ya papa donc azolela double ozomona bazalaka so na mati mama nasalela omona nini na Lyon donc nasala Lyon donc non nazwa na baelese nazwa na basala ebele omona nga boye Lazare ozomona na comme le Lazare donc tant nazwi biso na tanga bakomba batete ndai mabaya de Londres bakungwati C8 place na lala na Londres donc ndekono oyo nzamba linga aprendre bat bayo linga ngai musana kenda ndongo poser question na no musana ona yekola so nazuka micro ata 2 minutes so natika bat babandi donc nzambe bakisho biso zanango oyo tunaki euta pa nzambe mona finaka tonga moka ta bato bakomika parce que so omoni soda okanga longi ako mata na scène o préparaka okomi na papier ezalaka répéter déjà na ndaku to ezalaka neti ba scène neti ya ndingo na fête boy o préparaka déjà okomi na papier to yaka kaka inspiration ko yaka do to zabona yebi ba gage belé pa biso to ba kolo ba gage biso onyo so ba tourner ba gog po gag et comme 20 minutes 15 minutes on a ba gog donc eza ba série gag eza po mto aseka ezaka 5 minutes po moni biso bato bana ba vie eloko malamu umela te soko se kara pa et quand il faut ça nini o bandela soko tala bien alors gag normalement biso tanto ça métissa et si là 10 minutes na poser question on peut sa biso explication métissa kenda métissa ezalaki DG oyo azalaki balobi yo mutoli ambongo tona liamba on dena saisa to so na tito to so la tika na set po moniki ya na belaki bonaki luka avant que tu malade métisse ezalaki wana photo la section na saisa vous avez bien avant malade kutu na kocha voice moko auto tunanga ve boni na yoka ngopena c'est ça donc mutatembe fona mona pena na yoka babe mela saisa imbongo na tito yango bobe bana en attendant zo luka voice na saisa bien na bango nyonso to saisa yo jour wana lobi tant to so là yem tabandaki Olivier, vous allez bien? yoki wana Petit garçon. wana kombo to benga yem tabandaki mbote do de vetito yaki to sape missionné awa do nazalaka somo na rankina bato théâtre na ebité à part le bakenda ko sokola bango lo wanga basokola anga te ténèbres na lumière lelo toyoki que métissa yom toliambongo yom tokama ba ko tokisa biso audio ya saisai. Qu'est-ce qui s'est passé na métissa exactement pour nani po ko liambonga baninga yo zo kina par na yo po ni ko liambonga baninga donc mutu oyo azalaka responsable ya métissa na pesi mbota passant déjà fori mambo ya dema abande ko sa RTVS 1 bon ndenge ezalaka so mutu esimbi sute fo akende donc era zo longwamba mo azo mema métissa na ye parce que ba budget tout ya métissa ina maboko na ye ezali na compte RTVS 1 te RTVS ezalaka ka chaîne alors tant il y a pas longwa bien zo sa chaîne na ye amemba ba artiste tito na saisa nanga to kende me nga lokwa na zalaki nano na groupe ezoleka kuna na bite na tikala nano soki bo bandi na moni après moni kezaka yom to boma métissa te ngate kasi yende sko abaki ya osala chaîne ti le la sala chaîne te métissa ku fate métissa nga za météo ti to azali ça saisa za do lelo mutu mo na hôtel émission azana besoin zungi sa métissa penza il faut ça la nini condition eza nini eza pe possible oui que son nom repose en paix la dilou ya Michel PDG azwa ki de ozong sango to soleil pe moi muke après nzamba yo benga sambela nga bino métissa on dirait que ba projet na bino esuka na nzele zoki na tina suka te non tozalinde tozaboyete tozalinde tozaboyete ba projet ya métissa bino trois ensemble quoi te tosambela to biso tosambela et en plus moi na Adolphe Muzitu aza déjà na chaîne abenga biso to solola ma solo zaki pa encore fallait zonga ndeko lo bien o amoni ki aza na capacité arubenga biso ka to eto solo li so aza na chaîne na ye to bandi ko le katosi balobi ke bino bokoma fier banda bokoma ndenge bokoma standing bozwa wana ekomisa bino fier so babengi bino ata pona eloko moko bolinga susu te bokoma ba patron bolinga susu te saisai na pesi mbote
en passant ba biso tout sai alinga te yo sai na tito bolinga kutu suko yoka kutu papa tito ko bache estima mais yo na sai ba bibilo nde ba patron do bolinga suko tout ba benga bino na makambo pona ni o zolo ba boss na ngai godila mbongo akisi soki ayoki likambo akoseka po tozalaka na ye moni biso tozalaka fierté lolendo te toza nde baresponsable yango napesi yo réponse soki moto alingi azongisa yango biso misato toza moto atiaka voi nango ezala nga ya na journaliste mosusu te kanga mna atiaka voi maîtrise oyoka awa odesi susu mbongo so ya pa biso so ba journaliste tika muna musala ne yo tika la artiste tika ba journaliste musala na bon même mopa mokonzi kofi olo nde napesi mbote ayeba kotenga mna ndo tia bavoi na basport na ye bawera ntsone babiliki nto nga na sport neti nini oyo eyebani pe bato bayoka oyo tia voi eza ebele neti kofi so abeta na chez bibi abeta na grand hôtel mama aye bozelaki ye atro akomi Kofi Olomide la kwata koraman chez bibi samedi oyo chez bibi mokonzi aye donc non ça wow félicitations merci quand même ngamo na beta mabo avant yo beta poser na téléphone et ya okoya yo c'est go beti OK donc whereas non ça ba publicité news bat boy baté parce que na zaki na maison à Chris Banga production donc on appelle Bambote Chris Banga ya Jenny donc non ça ba sport na Brazzaville parce que na chaîne musuna ça na Brazzaville na Equateur service pas ya DG Didier Longo place nazo que n'est pas boss nanga Jean-Jacques Bouya kuluto place nazo que non ça ba sport tikuna na ça peut coordonner na tonga ba sapato na ko monter sapato lati oza pe na bato baza ko témoigner lelo so toye koluka moto ya prochainement to luka bango ba biso que ya solo ozalaki catcheur ba monaka na ki catch ba monaka comme cordonnier ou confectionnera ba nini ba sapato et ainsi de suite que catcheur kutu bato nyonso mo ba yebi yango parce que yo wanga na kisi pendant que catcheur nini yango na Kongo bunda sans kisi non na lobité na wanga ni kisi tant na zo bunda wana ngala zaki mona dingwete ya dingwe vraiment zo mona na to benga Rigen ba Selemani que son âme repose en paix ba kai ba bilino na peso akufa yima ba ours noir ba isha akufa maître nanga ba fibita otao maître nanga place na salit ba nani di tanda jaguar na pesi mboto toza kana mingi na Paris nani kanga machine de guerre na mona ngi na Paris donc ba kulut nanga ba yebi maître 120 ba yebi action za koto na poto yebi ke météo na za guerre mais toti kango parce que les élèves ma boulot abiso manzamba pona ite parce que nzambe so apona lo musana yo nende lo peut-être yo ko tika no kuteka mapa peut-être nzamba apona yo mapa yo pona mapa ba mama mapa o madilo yo bi balamsa biso na ton wa choni ni ko ba tena ko ta président tamboko na changer na pese exemple ibanda na 17 matili kolo na 7 na yo zano na 7 na 7 avancer avancer au kendete avancer après la fin donc na pese exemple ozomona donc tant na mona que non peut-être zanga na bunda ba mettre chikeva na yete so azan siko yo tourner bisonga tuni kuno zaka na kisi yango memeli yango pe na mambo non kuna nazala ki na pouvoir donc nazala na pouvoir ça veut dire différence entre pouvoir na kisi ouais pouvoir ezaka ya nzambe ya pesa rango et puis pouvoir des elo moko babota mana ngo donc ça ikso na nikyo ka moko o résister te atana chebo foko ya kuna ozaka kisi na comprendre biso biso to comprendre biso keza nango kisi ma ba ngo pouvoir pour atteindre au distraire biso donc nango kisi balobi yonde mutu sikondo zabo yonde mutu bebisa ba jeune artiste ba kota parce que yonde okaboyela bango moi pouvoir wana zoloba ba jeune wana na regeta pona bango na série na biso tant tozo sala musala oyo ba violer zalaki te ba kochila na ba poison zalaki te zomona ba série biso ne tozalaki akolinga moi sabato zalaki te bakisenge biso laki aona na kana mwasi na poto mwasi bato na poto azomona pasi na musala na ye alingi oke kuna osala bisala sala oboyi so lakisi bambanda senge biso zalaki te tuna ko koria nzomba ko yebisa to bani tsene bino bozaki présentable te wando linga bino mingi te to série na bino ezalaki ke wando tula to do basi poto wando linga na bango bino te siko baninga basi chance na bango bino bogomo sa comment ça bino mutema pasi série wana biso to mikotse mingi na kimusala vraiment ozomona na kosambela makasi donc yango wana penga na comprendre to kosambela to kinganga pouvoir to kosambela il faut préciser bien ozaki na nukacher ozaki na kinganga oye na ngoti na mambo na makambo ya ki théâtre luka famille moko na kisasa tuna mwana bango akufanga na lia nani abonga ngani salia
luka sikoyo fai mona kisasa oyo nabwakila maladi nani luka fai mona kisasa oyo nalongola mino nani yo bundaka se ondolo te ezalaki motu olali nakoka yango double Nelson nakoka yango ozo comprendre do nakotumbe nga ndogani mina nga azosala baje te bao baotokufa balisapo awa moni bakina bakisi bango bazali baosimbela nga teni sikoyo olobaka lelo par rapport à koyoka makambo oloba to comprendre que baartiste ya lobi na lelo baa ndenge moko te baa na même vision ya kosalela te baartiste biso baleki mikolo eloko eza na bango baza na vitesse oyo na ndenge ya balingi bamata rapidement yango mabe ezokota epuis bana yango bazalaka soki baza mpe bango nyonso te neti bamaswaku bapomba bamoko na mwana bamosusu baza be bamosusu mona soki omoni nga nde naza boye naza makolo naza motuka te mituka nyonso tu ndenge esekaki ekendebelaki mpe toyebi nyonso nga kobela nanga mama azali mama olive azali kobela nanga mama olive azalaka mama aza pembeni soki ayoka ata mbuma moko ebimi nga na ntoto ya likwanza kotinda bato balongola ngo tika boye mama azali donc mituka natekema mpona mama te mpona maladi te donc bana wana balobi dadi akufelaki nde na bakado ya mama olive yo yebi yango te mama olive aza mama wana soki otangi komoi na ndenge mabe nzambe akobeta yo parce que aza mama oyo saint esprit eza na kati ya mama olive nzambe ayebi mama olive mwana na ye atinda ye mpo aya kosunga bato asungaka bato teatre te asungaka bato nyonso bana baproblème bato bagwatre wana basala batémoignage mpona mama bafuta eloko te bato bandako ezindi na babeni bato mama pesa bato ana kisasa awa bapauvre mosusu ozomona mama asungasunga basi ya basoda oyo bakana kozwa te ozomona mama asungaka mutu oyo nyonso aza na problème ozomona aza mama oyo te kaka ono wana bino ezowuta mingimingi bakote wana bato balobi ebele yango nga nangaki natuna yo comme témoignage parce que normalement yo ndenge ozala mpo babiso misusu na tokenda wana te tomoni elo te ndenge toyoki bongo ebangisa biso siko nga nanga natuna yo parce que yo mpena okota mama olive asimba yo amona mpasi na yo etusa ndenge otémoigne kuna te mama nadi akufela kuna te dadi ezalaki kaka maladi ndenge ederangeaka bato soki azalaki na kisi nde video lipa nde aza te ozokopa mama pa traité mama epela pe aza mama traité bato ebele mama donc ezaka bata théâtre te ozokomprendre asunga neti mama pata ndeko na akufaki aza na mbongo na ye mama susi na kaka mama pata akufeli ayi kolelisa ye ozomona meme yo mpe ndenge oza so problème elo ya makasi mama koya otya loboko mama aza mpona moto nyonso to ntango awaya wana obosana maloba nyonso ozoloba oyo nalobi eloko moko te nalobi kama monga na yo kaka ntango toye awa toza na kati ya plateau ngai naozwa malobo nazwaka libanda likolo na yo to likolo ya baartiste yo ozorepresente baartiste ngai na kopose yo question ngai jusque la nalobi na eloko moko te yebisa bango mama olive soki abengi ata tata na bino akobanda mbangu abosani kutu alati lipapu likolo change couleur akei ozomona aza mama oyo na afrique centrale eza na mama moko te otemake asala baevre mama asalaka mama aza kosunga yango nzambe apambolaki abakiselaka ye ebele azokota te na bilanga azobuka likolo moko na baedite bongo oyo akufa edite moke nga nazali na nga na joie awa nayebi te soki moto ya théâtre nini na joie na ndako ya bongo nga na joie na ndako ya bongo na mariage ya anniversaire ya président bongo que son âme repose en paix nakenda kuna tozalaki mpe na que son âme repose en paix bato yango nyonso ton âme repose en paix ebele ezalaki madilo que son âme repose en paix nakenda kuna na joie na edite mais o mama olive azosala mama moko te ya mokonzi na afrique centrale oyo asala yango donc tobaka afrique mo baafrique centrale te batikaka koloba mabe na ye mpo aza ozomona so moto asalika opesa ye komo mama ni mama mama ni mama eza na swahili te mama nde mama donc opesa ye kombo wana yango kombo wana tobengelaka ye mpo aseki aza mama oyo surtout soki aloti yo yo ozalaka na bandoto ndenge alotaka leka na ndoto ya mama alota yo opesa okambo papa boni papa mete osambelaka mingi malade eza bien te na nzoto mama nzambe vraiment d'accord merci beaucoup papa météo na zongi sikoyo natuna papa météo sans souci azalaka ndeko na yo to eza cousin et tout ça to eza pena yaya na bolanda na ndenge nini nalela nani yaya natuna nani yaya kende nabelela wapi yaya bunga yaya otikanga na pasi mawa mokili eloba otikelanga sukse banda okende bato mokili bakoma komonelanga leki na yo yaya tozomonela nga leki na ye réponse yango napesi aza ya nanga aza mpe akozala azalaki mpe aza akozala donc aza ndenge nini alandi ye olandi ye
te nga bana famille na biso babota biso 12 bamama ya biso na bapapa biso bazalaki fidèle koleka bamama ya kisasa babino boye. Donc mama na biso na papa na biso babota biso 12 papa bima libanda te o akende lemba akende te azalaka na ndako na mama na biso. Papa bino pe azali lokwa yo te te azali kwa nga serie kandi nga azombala serie nalanda papa. Donc nga mpe mobulu te naza mpe na basi te ya makangu te nazaka nde omoni nga amobala serie mama. Donc ando soki bazotanga mbala serie na Afrique centrale ya liboso nga bimi dana na question na nga opesa réponse wana yebisa ya ngai. Donc na 12 yana na ye te na 12 biso topema na question te biso tokendaka parce que toyebi nde torépondaka tomesana bémission eza moto mosusu akopose émission papa boyeke bien te lokwa azoloba malamu boye yango mpe nazobakisolo 1 plus na baréponse na yo mpo bato bacomprendre ke naza 12e pardon toza 12 naza 7e ozali 12e te wana nga nazala mwana suka boye azalaka te mwana suka bazalaka mike mwana suka azala mwa boye eza pasi e en plus naza orphelin papa kufa mama kufa mais na 12 wana sans souci azalaki 3e donc mibale ntango bakufi ye atikala ye mwana liboso ye pa kei donc vie sans souci atika ye mwana liboso mpo mibale bakufa biso tomonaka bango te toyokaka masolo mpa bapapa donc babota biso 12 te sikoyo totikali 7 totikalaka 10 ntango sans souci azalaka ok totikalaki 10 leki moko alanda nga aye okufa na accident bazalaka ne na rompo ya bongolo que son nom repose en paix comme ne Alphonse Mandela azali mpe chauffeur ya beau-frère Madilu baotambola Madilu après mosusu mpe ayaki kokufa donc leki na biso so alandi totikala 7 okende ya sans souci osantaka vide nango na kati ya carrière na yo osantaka yango na vie na yo na carrière na yo ensemble to déjà de son vivant apparemment vous travaillez ensemble na kati ya groupe na été est-ce que osantaka yango na vie artistique na yo mauvais souvenir ya monene na vie na ngai yango wana na santango makasi mpo eri akufa ebembe namona te na nde bakundai nazali ozalaki wapi premier voyage na nga poto yango wana na fondation du cercle na papier di kilombo bamemaka nga na poto tokenda ngai jani na pona ve shaba ntango tozala na spectacle na elese aprévu ya yo okufa toajourna ekutu baspectacle yango donc esalanga mabe ti lelo na linga kutu kotala film te nde bakunda ye atala te ti lelo donc nayaka kaka abelaka te ezalaka kaka mwa opération appendicite ya moke donc bato mitema mabe nde basala to na ndenge akenda wana soki mpe etangamaka bongo bato mosusu na appendicite babika na bango kutu soki etangamaka okende bongo donc yango wana nzambe abengaka me nazalaka te naye kaka na cimetière na ye nga mpe nasala Pierre Tombali wana na mwasi na ye oyo azalaka na poto eza groupe sans souci te oyo bakendaka soki baki kosa biere bake kuna bakomboli kaka après bazongi na babale bayomela babiere te donc bakendaka olobaki groupe sans souci eza eloko te nde tomona mobilisation basala na bainternet na télévision partout wana basalaka eloko te na kokunda sans souci mobilisation wana bango basalaka bayokaka ba 5 balara bato bazwi après bakei kuna bakomboli kaka eloko bango basala kuna eza te même photo ya pamba batya te bango bakendaka bakombi mais Pierre Tombali nde omona basala wana eza ngai ta wana oti poto na ye nabengi mama mwana ye azala na poto mama Ani Moyeta ebisi awa talatala nakutaka bamabanga ya bakayo na ye poto vendredi dimanche nake tala kuna namoni bon tokenda na vetito aza témoin nabengi ye aye kisasa mardi mercredi toke kuna abengi bato tosali jeudi vendredi oza vi nzongi eza tozonga famille sans souci evanda na lembe eza famille eza mwasi na ye te mwasi aza na bana bango na makambo wana oloba te famille oyo wana mwasi wana aza mwasi oyo bazalaki na Kinshasa mais abotaka liboso na mwasi mosusu mwana aza mokolo ke oyo baoyo aza wana aza Rachel mwana nga aza na France donc azali liboso na Viltanaise mpo mama na bango sikoyo baza na mobali na ye na pesi bango mbote place bazali wana aza mwana babota na ye nanga badossier ya kala te mais en passant kaka balobi ke bino famille na mwasi oyo azalaki na Kinshasa bobotola ye bambongo ntango bato basala bacotisation et consort yo par no ozora ezala nini par nanga nazwaka chapeau vera nda olata pota basamaka bambongo wana nyonso ngai azalaka te mpe mbongo banda otika pa na ye nani na mobotola nyonso ezali na maboko na ye tu yango omoni esalaki mwa bien te tokande koyoka relation bozala nango na famille sikoyo relation ezalaki kutu te ezalaki coupe kuna kutu ekatanaka bien bakoyebisana korea okatana bofuta bafacture te okatana mais wana me ekatana mabe tan
parce que makambo mabe ekota na kati na kobeta miso te eza foyer na biso famille na biso mais relation ekatanaka mais sikoyo nzambe kaka moni biso bato osambelaka mingi mabolongo na se chaque jour kosenga mpa nzambe donc tozonga bien calme eza mwasi na nga komoni mado bialu ya na timba madilu aza na poto timba bialu na pesi mbuta aza na Belgique donc oui toza bien nga papa te mutatika papa nga yo te ba grand frère musu baza na bango mais nga vraiment papa bato bayebi ke ta bamona nga bamona présence ya papa na bango donc naza toza famille toza bien relation eza bien mais mabeka nde edita mfumu na sabuta mfumu babenga nga bazotala ba pièce bamoni ondire mosala ezokesu malamu te nazoya kotunde wana nga question nange eza ya kotuna mpona nini yo lokwa leki ya sans souci propre okota makambo ya kogere kifiliki nzambi na mulo okota ngo te kifiliki nzambi la mulo wo mama ye mama yesu pimbo ye okota makambo wana te mpona nini mpo nzembo na soki ezobeta ata na nzela ata na bike groupe sans souci d'Afrique ebandi okota makambo ya ndeko na o te mpona raison nini exactement mpo liaka mingi bambongo na olia metisa to ezani ngai makambo oyo osama nazalaki na Italie pa ya Bardo Masiala c'est azali producteur nanga donc naza moto oyo nazala apprécié te eloba Alain Visor luka na motoki na yo nazala apprécié te nga naza na groupe nanga naza na Bra Congo na Skol groupe sans souci ezalaki na Bralima alors tokokai kosangisa sponsor moko des personnes des fois te ya eza lokolo za ndako moko bozwa basimba lo tshaba na ndako moko esimba te nga na Bra Congo nazali engagé j'ai fait 23 ans là-bas nazalaki oui merci nazalaki agent vraiment oyo bamindeli bazoyokela nga na voyagé 13 fois mpe na compte ya Bra Congo bavoyage kaka biso ya RDC na bakota ba Brazzaville donc namonaki so nake na koti kuna eosimba te baolongola na mosala oyo kuna eza bafutaka ba groupe ozo comprendre natalaki nanu donc si le groupe sans souci d'Afrique ezalaka kaka na Bralima non ba ondike bakatakata nde bakatakata ba groupe wana basponsor ondike eza su donc raison moko esalaki kozala kuna te parce que ozalaki na Bralima moko kota kuna na Bra Congo moko kota na Bralima eza te mais eza groupe na biso groupe yango ezokende ezalaki na heure moko etambolaki mwa bien mais mikolo mpena moyen te sikoyo ozoloba nini en tant que kombo ya yaya na yo ezokende na kokufa boye eloko nini koloba epuis nani moto azodirige yango ti lelo kombo ekoki kokufa te ndenge bayebisinga babenga bariche samba na Canada bayebisinga babinde te po parce que bachaîne biso nyonso aye kombo yeka monde entier babi tomoni badépart ebele bato bazaza te ozomona nga na biso badépart ebandaka na bagroupe ya théâtre te ebanda ti na baeglise pasteur babundaka mpona balara oyo azwi baba oyo azwi babafle bakaboli bandimi oyo azwi babasi azwi bana mibali ake na bango ozomona alors bato balongolonge na monaki yango mpe malamu te oyo azodirige yango aza kuna po komboni ekima ya ngai aza kuna donc komoni ekima ya ngai nani komoni ekimi ngai ok donc ndenge aza wana il faut akota ordre eza malamu mpo wana eza compagnie na biso bango baza bango ya misala ye aza mwana mosala na biso ya liboso oyo azodirige compagnie na biso ya biso ya groupe sans souci po groupe eza ya bakomate ya matondo sans souci donc eza groupe sans souci aya kotika mbongo na famille na ye na ndako na ye to ezalaka ndenge nini bon nde bayokana na madame nanga Mado Bialu Madilu nde bayokana na yebi te mais groupe kombo ntango mona groupe sans souci donc eza groupe ya famille donc kobenga mwa mosala ezalaka nde toyo balingala na français aza responsable do responsable oyo batiki sikoyo donc bato bakozwa na ndenge mabe te donc mwana mosala eza na lingala na français travailleur responsable ye moto aza kuna amemamo kaka na ndenge ekendaka bien ndenge bafranci bokongo tia foin bamemaka babiloko na bango kolia malamu komela malamu na longola epai ya franci bokongo tia foin ezalaka mpe malamu vraiment so toke kuna osepela nakozela nakoma namona ekozala kitoko mingi mpo ngai alinga mingi mona meso mpo nayeba kobeta lisolo après te ngai nakimaka te ngai kongo nde mboka na nga nalingaka mingi nde kosala makambo awa parce que na pota to tongi immeuble moto ayeba oyo azala mingi te mais na kongo so na telemisi ntango baoleka babeti lisolo ke non Mireille atikaki place wana ndenge wana nde mingi nalingaka et puis en dehors de ça talaka mingi nga za archiviste donc nalingaka mingi makambo bien wuta na mboka mpe bima libanda donc nakozonga nazongi mpona oyebisa ok tozoki tendre vers la fin yebisa biso lelo nzoto santé kitoko ezalaki mpe nini babike yo olingaki mwasi ya bato obokelaki yo mbasu epuis yebisa biso santé ezongi bien baprojet d'avenir eza nini répondre nano na mwasi ya bato okenda ozwa ya babokelaki yo mbasu
Moi ça bateau faut tout dans des bateaux. Oh pour moi ça bateau tout. Yonde mutoza ki mwasi na ete. Alobi ke yoza ki mwasi. Non non le bon. Te mona tanga kombo ate yebi ke bafunda nga. Cameraman na yo. Comment maintenant? Oh boye ne chauffeur. Oh alandio. OK ça va. Pe maître dans so bafundi nga imto awasambelanga. Ngape na maître nzoto langa. Yoza maître ya ndengeni maître ya makasi ya kobunda to maître avocat. Maître tailleur, maître cordonnier, maître makasi au bunda. Yaza maître avocat. Yaza maître avocat. C'est facile à manipuler. Ouais. Lipa moto. Arbigate. Moi si abato oyo zoaki babokela ki mbasu. Tango ti ko bela niti okufa biso to sala ba prière mabe, to benga mabe, to leka na boy mabe. Pendant que yo moko yebi na ko soki moi si abato babokeli mbasu. Ko bengo benga ko leka ite wandu ko saki mais. Ko leka na leka ki te pona bela ki ngapi. OK ça va. Donc na zo moi ça bato te. Ngavuma mobile serré oyo ndena vivra boye moi ça bato te. Moi ça bato za na ndako ala te alliance na ye. So bimine d'abord pa nzambe za mabe za ko bomi moto. Parce que nzambe aza juste alobaki masumu na biso te comme ndeko ali kala aza fidèle pe juste comme ça ngopembele ko neige. Moi ba peli lobe. Oh nazamu na ba sani nzambe na tangelo ko ba kombo. Donc ko boma ko violer ko zwa moi ça bato za malamu. En tout cas natika ko zwa moi ça bato libala te. En tout cas natika ko zwa moi ça libala te. Pona maladie ya maladie ndenge yaka. De sala ngani ngwana. Ko la santé zongi normal. Ba projet d'avenir ezani ozo recruter, ozo kena ba voyage na yo, ozo sala ni ngai ba voyage ndezo banda ngwana. Et puis ko recruter ngai zala moi passer parce que nazana ba on a travaillé na bango. Na groupe na ko za peut-être na 5-6 personnes. Mais na linga ko travailler mingi na mikolo. Film elanga nyoso na salaka. Makaya zanga rate, Simize, Papa Ntsakala, Sondiata, Dadi di Kambala, que son âme repose en paix, Vetito, Teresa, Schengen, et puis Mama Top. Ozomona, dans la raison de film, il faut benga banka bazala zala. Reconnaissance to pour Baby Moussala. Baby Moussala bango soki bango ba répéterate. So tu eka bon, yo za 2 tableaux, 3 tableaux, 3 za boto les catholiques. Non moi si les salango mbatika na benga. Ça ba jeune chance te. Te ba jeune personne na moni place wana netinga. Ba aju to comme na to tika na misisa mo na nzoto. So forcer katanat. Donc to zala ga sur na place na bika na jouer jeune. So mona forcer te na bengi Zuma Tumba TV. Ozomona akoya retourner ba jeune ba zebele. Ozo kopandi na salaka ngavo maneti ba mususu pe kuto ayo sale mishobo ya kutana nga na retourner te ya tena sima mabete loko wana mona pe ba bete sima. Alongolion Takawa kitoko. Donc na sala ndengwana yango ezalaka so na sali bongo moi bandeko na peso bazana ba filmer ba benganga donc kalate nazo banda déjà bagaga za sina bandaki siko nazo banda tournage na ozela filmer nezo le katikele épisode moko autre na chaîne nazana RTVS 1 na le vendredi na 21h rediffusion nanga lundi na 14h30 pa ya papa nanga Adolphe Muzitu donc maman Chantal Muzitu l'honorable président na biso vraiment on a peu bambote de papa de bon to comme ko manasuka vraiment to comme penza carrément pratiquement nasuka ça ila biso moi comédie mon ko betela biso wa bandaki karame si bisa yango ça li biso na aéroport tant bando voyager za kindenge nini et puis après au pesi mo bambote na bato nyoso bazolanda o bengi bango pe ba s'abonner na chaîne Yokani télévision pour na toka bwana non eza lisolo ande sexa bato bato benga comédie ngai pour na voyager na poto boyoka bien ba courage no pesa mno idée et uti pananga Lazare. Vous avez droit d'auteur. Droit d'auteur, so lingo futi aba futa ngote. Mine bata poto botinda ta na téléphone. Donc na kene poto pour premier poto na kitaka na Rome. Na mona nde ba compliquer ka pona jani na lobi Rome eza aéroport moi matata. Luka na kitela kuna pona ibite na okenga moko. Aéroport musuna ibite na okitela ka kuna. Mais subsistance 2500 €. Na ina 1800 €. Moi ba 100 € na ba 100 francs ba 1000 francs de biso ekokanaka na biloko ya mbongo eza visé eza na sina sumbiye nakende kaka mama na ju ba 1000 francs na tina kati ya ba euro na koma na aéroport te na Rome na komi munde azo ba anglais ngate loko moko nazo yokate azu mbongo bandi ko tala lobia ngabe oya timbeli ke oyeza ba mbongo na biso ba franc congolais alobi anglais na lokitenga bite nazo ngakisasa isimba te na bandi na gimbala wene higi wene tiliko digijaski wene muleri wene kikanda kota makafa makazanguluka mundele mama aobi mutu aza mystique ndantenga azoka caché
putain alekisa nga na leka donc mbala ebikisa ngai vraiment donc faut ozala courageux pour leka faut ozala courageux pour leka kimbala ebikisa makambo mpo olobelakisi nini wone higi wone ndeko tekisa si oza na loko toza na tricot ya tombola okiganda kota makava makazanguluka soko tshela maye kolemba ezaka cri elangaka na aéroport namonaka mindele azali matata mindele balata manete ti awa tana beta manete ninga na kuku abe oyo akolongola ngo na se abetaka ata na kota Rome mais zairwa moko azalaka pembeni atala film wana bite oza artiste ya film ya solo ndenge na lekela mnoka mboka mama soko oyebi te kobuka na te beta ya bino boyokana te bino mbali wambruye na kinoka mbala donc bozala bambala nde tena mbala te nazaka mutabandu na musuku na mbala te akoloba kimbala kimbana yoka ngo tango wera yembaka tango redi yembaka ngo na ba vena biso mususu que step tamba lubana yoka moni naza mutu eza pete manglende na mona ngo lokwa kimbala yona ngo koloba ngo te yona mesaka khone heke wona tiri kwa tiki sasa wona kile wona kikanta kota makazangu luka ba ça ina bisana voix na ya scène aussi la différence na voix normale voilà nga scène alors bandi kuba buringu ipaingana zare o makambusianse sangu ipanzani o sasusi mukiringunga akena gosi akena tulata bari kwa sale fikiri point yo sumbira nga television nanda kwe ngana sumbila yo ilamba ya Toyota koyo amo barindoki ayaya ya mubare makambwe bipendu mama na balaki yo na tangwari na longori bipendu po mikolo azomona na tena changer na chokuma mususu kalunga nanga na balaki yo na tangwari na kalunga na ba misusu nyoso wana kalunga so na ozweni monsi nanga na ninga ba réponse ne esala nga ba fali d'épaule ba fali d'épaule ba faire sur les cas d'invo wana comment ba fali d'épaule te fali aza moto oyo soki namonaki na bavaler moko mwa moke alanda mamuli na motema na nga fali maso na kosoli kaka linga te na kosola otuna vie kosko eza makila fali oyo fali ipupa de cap la merveille vie kosko eza makila nga te eza makila dabia eza na makila ebimi abi na yo tinda moto donc yona ngare mingi donc on esala nga ba fali de poule ba fali de poule parce que fali talaka alingaka yo mingi akotaka makambo na yo donc mbote na yo ya suka numéro balingi ba contacter yo poto kabona mbota suka eza te parce que na nakufi te yo yinga liwa soki nakufi lelo bato bozolanda eza ye ya suka mpona émission lelo bongisi mpona émission lelo mama naza nano mama orphelin oto viré pena omoni Abraham na Jacob ozongi meteo laza donc numéro na nga mpona kobenga nga eza ba 9995 fois 28 11 wana numéro na nga 9995 fois 243 liboso obengi laza boswana ye lambote na nga napesi na Narcisse Mayamba napesi na Lidi Nzanza mwana mwasi oso naza na poto en tout cas soka lambi loboko esala nga malamu napesi mbote na Godjila mbongo akisi na boss na nga place na salaka na service commercial Didi Ginwani donc ya leki ba patron nyonso batekaka diama wana yeba nango tendai maboko banque mabaya de Londres Kungwati Sewite ya Laurent Sokoko Guilé Mondo Pantanke ya Luanda na pesi bambote vraiment bokongo cha fin patron na pesi bambote na sec Didi Finzoni balobi Cabscope ezana maboko na ye Edith Mfumu Sabuta Mfumu Virgile Bonangai président na Zoya Brazzaville Kalate na pesi bambote na nga epa ya Remi ya Yos mon colonel Anderson Yimbi Bosco Ndegu Paul mama wana kuta toke Luanda te bokutane kana Mbanza Congo yoka suposa Luanda te la frontière kaka mon bala mama malu mère malu akenda sang papa na Naomi donc na pesi bambote belé na pesi bambote nanga et pas ya Bardo Masia la place na vana na Italie na pesi bambote na Rich Samba mon producteur aza na kati ya Angola pardon na kati ya Canada donc on a pesi mbote le yote michoto ça lobby oyo ya wana baksa bambote na pesa ba papa mitungisa te suite na ngo lobby po liste leki munene soto vandia libo elembanga na kochai micro na monoko po aloba. Mais sinon, merci beaucoup Nabino Nyonso, merci na Kelimboma, Atana Sima, merci na Oya Okumbanga vraiment na lingi botalang botanga kombo na mingi Moïse Ntumba. Yemuta o memanga mingi na bakros Nyonso bozomona. Merci. Merci beaucoup. Vous abonnez belé. Mikolo toza abonné koto donc tondo yaka minga yo betele so masolo. Onto suki wana. Ba memeri ngadipa. Tango mama butaki ngana upitarie. Ba memeri ngadipa. Ba memeri ngamedike ba memeri ngamite kwa kasi tangu ba memeri ngafufu pardon madame pardon monsieur
bébé malinga alinga fufu koleka. Jérémy Mombo na pesi mbote, la sagesse qui croit comme pas permis. Mbote mingi na bino nyonso bolanda biso de parti. Au revoir.